La libertação de Cristo Jesus, que enche na vida deles. De forma que eles vão entrar, não é de forma que eles vão sair. Em nome de Cristo Jesus. Au nom de Jésus. Vraiment, lissungi na yo na protocole, lissungi na yo na service de sécurité, lissungi na yo. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya côté la vérité. Ouzé yiki salou. Deus abençoe. Alors, ça me tient le dos. Oui, donc, c'est une staff pour que ça vienne à nous. La délégation de Matani. Oh, amen. Alors, pas bien que là, maman pasteur, Naza, il y a organisation. Kasi, il y a un manager, un producteur. Il y a Makambo de Ludo Sala. Amen. Dans base de Bishop et de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième fois, il y a mis à l'ende, maman Bishop Nathalie Nidou, à sa production, na aide, il y a Fondation Moulé. Fondation Moulé, il y a papa Bishop Fernando, à sa awa, pour mettre ma boque. Il y a mon papa, maman Nathalie, son monier, Nathalie Nidou. Et ça, pasteur Julien Kabongo. Maman secrétaire, maman Nathalie. Et maman Nadine. Maman Bazoya, dans le comité. Amen. Très bien, la bichou de l'eau. Et ça, en tout cas, tout ça avec une pied. N'a pas de photo. N'a pas de photo. Pour les arbres, n'a certifié. Il y a plus de balai. La bichou de l'eau est retenu le 10 novembre dans un ancien Afrique. Na aide, il y a Missungi à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Moko, il y a moi, Jésus miracle. Moi, la maman bien, Nathalie. Vraiment, ok. Beaucoup de bichou et ça plus, il y a motivé. Il y a motivation. Vous voyez que nous attendons vraiment ok pour la bichou. Et ça vraiment. Et là, vraiment calculé. Mais ce qui doit aussi la main à l'autre, afin que publicité, est facile, et là, on peut se dire retard, on bien, dire vraiment la nuance, mais elle a aussi son retard pour nous vivre la fiche. Beaucoup d'avant examen défaut. Samedi passé, nous avons dit que numéro 2, parce qu'il y a un moment là, alléluia. C'est quoi? Le long, ma papa a dit au bazar, bango pe bazar techniquement et il y a un biso. Au présentant qui bango, oh exact voilà. C'est dans la qui soit qui ba idée à biso nyo surtout, ndenge to so la qui c'est car nyo c'est qui vraiment de bongisa. Le long il fait pour ba affiche. Mais pour tout ça il va afficher parce que Mande konandisho na mapesi mapitili ba Congo mais baza au moins 4 ne batile biso ba photo mais ba misusu non batili ba photo te ba Congo na mapesi biso dose na biso ko samja lelo pesa bokuta ni moko o samjo tanto oya tokuta biloko nyonso o ezali esengeli po makambo ekomi déjà aimé vraiment dose na bino lisuni lissungi na yo na protocole, lissungi na yo na service de sécurité, lissungi na yo partout bisika o nzambe atie yo lokola branche ya célébration molongi o tobota kuma. Amen. Soki ngai na tosimbani tobota mu mumango ekata na te po ima evariste awa ima evariste apena likambo ya lobaki sengeke salama après fait tout. Si vous avez un peu de sangani, vous avez un peu pour sponsoriser. Amen. Vous avez un peu de vraiment tellement ma cache. Et vous
pe eningisa mpe nayebi ke lundi alobi déjà toyoka ngo na réseaux sociaux ekoningana mpe baprière esala biso malamu esika biso okoma te prière evo alleluya yango tosengi na yo vraiment présence na yo eza tellement important mais problème moko esala biso passe eza bana ndeko moko Marie Bisambe me asengaki lelo aozala te lelo namoni mosusu so toosala kwa moni toosala babalance pas bien toza na temps vraiment eza limité temps eza limité esenga ntango mama azoya aokuta biso jour akoya asengela biso na réunion aokuta biso toza mobilize toyambi ye en fait que gloire ezongana epai yesu kristu mpe lokumu biso tolaka amen donc bisika okoleka bi ye apetaki kuna ye mpe azalaki donc eza tuna tunu le panier circule encore donc panier lobo ekwei na kati ya nsimba rebo zala sir lobi ekweya mpe epai na ye so tosimami l'un à l'autre tokende liboso mpe bolamba nzambe emonisa tolobaki bien samedi wana tobi eza première production na biso tolobi ete totie maboko longonga ya mama Shabani aya me toomona ngo ezokende mingi libanda aka biso toza na kati ya Luanda na kati ya Luanda eza na batala oyo nzambe atie mpo na nga lelo ata nazali lalamuki nakobosana mwana chilomo te akotanga mbala moko na moke nakobosana bili te akotanga donc eza biloko moko oyo tokena kosala yango tozalaki mwa mosika mais lelo tokomi mpeya na cuisine esika baolambela yango yango esenga sikoyo lisuni na yo na biso opeya sani acontinue donc ndenge vraiment osenga bino mpona célébration molongi tolongi 2024 so tokokoma journée wana mpe nasi tokoma tobeta to tokumisa nzambe tolobake akomisi biso amen yango nazotika maloba epai ya papa na biso le pasteur Gédéon Kamungu aza na biloko bayembe bayelelo bango oyo na misu bana kati na biso sou irmão Ernesto Paulo Gonga. Eu vim representar a dona Natalie que está usando dessa audiência. Eu vim representar a nossa irmã Natalie. Naye hapo anarepresente Nikolabisa Mwasi Natalie. Está ausente, serviços ali para poder transmitir a mensagem e receber depois de acontecer o espetáculo. Ye azate kuna mwa makambo moko aza nango me nga na ye awa mpona pesa bino message mpe nazwa mpe message awa namemela ye. A nossa empresa que é NIT Produções, empresa na biso ezali NIT Production. Estamos no ano de 10 novembro. Experiência total nós não temos nesse mercado. Experience penza toza nango ya kokoka te na makambo. Então gostaríamos da participação de todos. Mais tokosepelaki biso nyonso totia makanisi para que esse evento do dia 10 de novembro po événement oyo ya le 10 novembre seja um evento histórico. Ezala pene événement moko ekomarke bato para que futuramente possa haver mais eventos po na mbala nsima to organiser lisusu misala mosusu para representar o evento gospel que liga a bênção de todo mundo. Oyo kozala événement ya gospel oyo ekopambola biso nyonso. A pergunta que eu trouxe aqui a dizer motuna na nga na kozala nango eza ke sobre todos os participantes que farão parte desse traçamos o compromisso para que no dia certo não haver contratempo, isso dá uma boa reputação do espetáculo. ekozala bien bandeko nyonso bakoparticipe bazala présent mpo tovandisa makambo nyonso mpo mokolo wana tozala na mwa bagauche droite yango nde asala mpenza benga bango nyonso puiske lelo ntango tokomona ke topesa ye barapport bazali bao bakoakompagne bazali so ntango bango bazolia tokomona mwa faillite
tomoni ke epesa biso moko banga mpona journée wana amen. Ok, journée wana nga nayebi eke eya journée moko gloria eokita makasi na kati na esika parce que nayebi mpe naosentir ke victoire eza partage na biso. So victoire na biso esenga présence na yo donc oyo nzambe apesi yo otiango mpena na misala en fait tokende nango liboso mpona biso na nyonso toza prête mpona to affronter amen. So nalingi nga na yo mpe tosimba na to affronter nayebi ke toolonga alleluya. Est ce que toolonga Amen. Papa fa Patrice comme toi yo zonzima te est ce que toolonga oya na yo eza biso mwa dikidiki tosala makambo bien soki oyo ozoya te otikala nsima ekoma opesa biso kobaka est ce que journée wana te oya te oyo na oya te mpo boye ok toza koorganize mpe nde tosololaki tokangaki le 10 makambo nyonso surtout ezosala alors yo moto oyemba oza na esika oyo mpona bili mpona mona chilobo wana kutu problème eza te ngamo mpena naza na problème ya te nayebi ke baosala amen nayebi ke baosala sikoyo yo mpe tokutani na yo sikoyo sala biso elenge wana lobi mpe nabeta tolo ata na moi na amutu te ata ye te me faire pratique mokolo osala aosala amen. Yango mpenza toza awa topesaki tozwaki baprogramme sur le protocole sur sécuritaire tozwaki nyonso toza nango déjà so tozosenga badépartement nyonso wana yaya eloko ekoresir te sans prière amen. Nayebi osambela na yo ntango tokutani boye tobondeli lisusu toyebisi nzambe abatela Nathalie Newton apesa ye lisusu koleka eke journée wana ntango otia makolo awa na kati ya sali wana ya Sine Africa yaya tozala na esika otia bato te alleluya. Nzambe naza kapable akotindela biso bato na wambo na solo partout naya confesse nzambe wana car na komba Jésus tout est possible amen. Sikoyo eseka biso tia biso lobo tia mama Nathalie Newton lobo aïe tia mama Nathalie Newton lobo kwe tokende wapi tokende wapi yaya esimba amen. Alors il fallait nous à la fois avec les temps ils ont manqué mais pour ça nous a effort et ils ont reçu la vision pour réussir. Para pouvoir que não vão ser pastoral. Papa awa lobi bato oyo baza na possibilité kokota kosala na baoyo baza na possibilité wana te. Então, a mesma palavra, isso ezala susu te na ekekiselo moko mpona jour oyo tozali mpona célébration na biso. o pai também tocou sobre questão de pagamento. Papa mpe asimba esika pagamento ya kofu. Até pagar pagamento, é preciso ter música aqui para termos um contrato ou uma prévia. Kasi lokola bandiksi bango bakopesa bango te kashe na bango moyeba ya mpe toza awa tozokosunga nde vision segunda promessa que mãe prometeu ya mibale ya promesse oyo mama apromete biso ke ekokontinue. Por isso que eu estou vendo assim, pai que eu vou dizer mais agora. Yango wana mpe nasimi mpenza na sujet oyo papa asili koloba sikoyo. Alguns foram prometidos e como está dizendo para mim? não, eu disse assim. Entendei? Por isso que eu toquei no assunto. Para apoiar a visão, apesar de que pode haver um transporte, alguma coisa. Sim. Mas principalmente todo músico toca para dar cachê, para receber um cachê. Mas como não tem cachê fixado, talvez os outros podem dizer que não vão aparecer. Mas ele está vendo, não vão preparar nada, não vai precisar estar públicos. A pessoa disse que os que estão disponíveis para trabalhar segundo a proposta do Bureau, que não haverá cachê, mas haverá alguma coisa. Então, venha. Aí essas pessoas vamos continuar com esses projetos. Aqueles que estão a dar curva, é melhor cancelar porque estão atrasados com o programa. Nós não podemos estar aqui, todos os dias são distantes, e vir aqui. Daqui era uma parceria tudo. Tem que entender bem.
la sécurité pour la musala. Donc on a dit la musala au côté de moi pour trouver sécurité la cause à la musala la case la podium la legal donc ce qu'on a mis pour capable parce qu'à chaque fois musala les gars au jeune là le comportement jeune les ça la bien été pour les gars des mamans de chérie va entourer ba bateau puis mana ba ben faut que ça va bon c'est à la police sur la police c'est cause là ils a bien ma casse et la faire des nasi que ça bien police nous a des sick so ya tati pasi que ça wana et ça fait bien ma casse pour passer la qui nous demande chérie batolo elle a mis tout quand on va pas qu'il faut faire ça bon on les a pensé bien te battu ya qui va chou musco avec la plomb tout ce pour la terre mais ça la bien te maintenant on a pensé beaucoup de temps on malade on a fait très de sécurité la personne ainsi ils ont malade na côté sécurité problème na nimekana intervenir mon monsieur kipindi cha musicien pour baki kusala équipe pour accompagner mutu moko oyo obetana eozalaka na mwa pasi d'abord ntango baconcert ebetamaka bato babetaka levile redoute bapesaka heure bakoyesa bango to baminute ndenge bokosala levile midoko eza na 6 minutes fotoleka mbao alors mutu na mutu akoki koya na instrumentiste te mpona rapidité amatika beti te kosangisa bato apres lokaso barépétition bayaka lisusu wana korépéte na bato wana après ozala ebele esi de suite koamblie ekoki komema mwa désordre na kati donc soki tokoki kofacilité kota bamusicien koluka koyeba chaque musicien akoya na combien de direction pour bakoaccompagne epuis bazala déjà na liste wana babipesela yango bien avant po yango bakopesa na porte parole bake fulano akozala na chiffre de banque fulano akozala na chiffre de banque pour eseme badésordre te voilà wana nakoko répondre te soki tope tolandi ide oyo biso tona posa bato bakota bafuti babie soki oyandi musicien oyeba ya bato na ye bato bakota ofele na ebele parce que so nga na oyeba na ye na babetanga siseke na ye na tungalaka bafuta te po ape so aye na motu na ye mana ebiki boza baprofessionnel soki kaka ado noti boye babetaka nango keso obika yo ya na batino ya na batino 30 personnes 40 bakokota bafuti babie te déjà manque à gagner équipe wana oyo kosala wana socialiste wana oyeba noti ne pas maman ke mutaya réellement to participer na baconcert ebele to participer na babisite ebele normalement ezalaka bongo mpo moto wana ase sentir à l'aise il faut azala na bato na ye bato wana asombelaka bango te bazalaka na kati ya liste ou soit ameni 5 à 6 personnes ayebi kete na nsima na ngai eza na motu rapide okopesa moto ndeti exemple ndeti imo evaristo akozala nzembo na ye oyo ya ye aza na mposa apresente yango bato moya apresente yango bato eza te mpo bato oyo ya olinga apesa noti wana bakoakompagne na nini aza na mposa apresente eloko na ye bakoakompagne na nini na nzembo nini si tozongi na makanisi wana toleke kolobela yango ke toluka équipe moko de base po bandeko bakompanaka biso mingimingi bango badepandaka mpa na biso tozongi bango bazala baobligeaka biso totambola na bango topesa bango tofuta bango donc soki tomemi bato nyonso babetaka na nsima wana ye bango baconseil etali ye akompagne lo bino ndenge bofuta bango donc tosololaki eloko wana ke toluka équipe moko ya de base ezala mpo efacilité groupe oyo aza na bato nsima te akoya ye moko aparticipe ide aye ye moko na keke chanteur bakokompanie 2 ou 3 na terre groupe wana eza de base accompagne
Donc, les deux choses, les deux, on a le tape sur le poussana. Je suis là pour école seconde. Moi, quelqu'un, peut-être déjà, il y a beaucoup de choses à la base, avec qui peut présent, dans la salle. Donc, il continue à y avoir. Donc, ça m'équipe de vendre des choses dans la macaron. Donc, il y a des macarons qui sont macaron, est-ce que les créés sont créés quoi? Tout le monde va macaron, les créés, va confusion, va tout dans la macaron. Donc, vous jouez dans la macaron, les arabes, les macarons, ils sont ouverts, ils vont comprendre la tête, parce que le macaron part de la part de l'agneau. Donc, on a dans la macaron, ils ont assez de gens malades. Nana Lubanga, moni musique déjà à moi j'ai fait. Les musiciens mususu qui écoutent à la chanter, mais à une équipe nous au bayebi va falloir naïe. Beaucoup de gens naïe biso to bétenier, mais même à se sentir à l'aise té. Au bayebi kayemba kapena bien té, va pouvoir ailler. Sur biso to yebanité. Donc parlant dans le babou. Biso to poto soit équipe, tout ça l'équipe n'a fait ça. Mais tous en a besoin. Pas faire service au répertoire avant. Tu es banani. Alors il y a une équipe naïe. Alors il y a une équipe nous va accompagner. Banani va une équipe te pour biso to accompagner. Batinde biso répertoire na bango avant. To kangaya mo pour ezana ba zizanie des autres des alaté. Eux qui ont des musiciens, chaque musicien va avoir la carrière. Pour la biso presse, est-ce que tu as la peine à trouver un macaron à biso ou bien des génies? Le deuxième sujet est que par rapport à notre méga que soulevé pour la question de la conférence de presse, tu as évité le bureau de faire biso pour Kende, les lots sont médits, pour faire sa biso réponse par rapport à la conférence de presse. Jusque-là, nous avons moni que soulevé pour le na sujet à biso robot à la porte. La presse, ndenge to travailler, tu peux travailler na kati. Presse en voilà toza bébé. Est-ce que na conférence de presse, ndenge to la conférence de presse na presse bon poété. Chaque presse peut avoir na droit, il y a entrée ou bien parce que presse ça sombre habillé na porte. Voilà et bana déjà. Siko na ndenge na bino organisation la bino, est-ce que presse peut avoir na droit, il y a entrée na kati ya salle ou bien pour retirer la biso bakal parce que tu dis kuna 10 baro ou ta côté 10 baro ta côté na 20 wana biso parce qu'on a katikati to dans la droit il y a bokota ou bien to za toujours na bakal. Presse toyebi que il fallait un macaron ikozala on a identifié de ya za presse oyo to sololi na ye oyo toza na ye contrat 2D na point de presse toko répondre kaka mbala moko lelo te tozozela point de presse tant tokosala na mama na biso Nathalie Nitu azala présent tango akokoma tokopublier mpona point de presse tokosala yango tokoyebisa bino kaka toujours na kati ya baréunion na biso ke tenir date tel jour tel na ba heure tel tokozala quelque part soki na mawete po tobanda kosolola mpo na mawete tokozala peut-être na mawete esika tokosala la point de presse na biso soki bandimi te tokokende na Célestine na komba voilà tozozela ye ntango akoya nde tokopesa mpona alors bato nyonso baza kaka na accès ya kokota te alors donc tokozalaka na balimite mpona presse na biso donc bato oyo tokopona nde tokokende na bango ti na suki eza kaka bato nyonso te mpo baya bamonake no aza presse akota te non donc baoyo tokopona nde tokotravaille na bango ti na suki. Surtout nous pour la publicité. L'attente la vie c'est sur l'unité. Dès que il faut que les lots peut-être tout déjà l'on a émati et tout consomme affiche et puis déjà parce que chaque musicien peut il faut qu'on nombre d'affiches n'a pas que la jeune a bâton dans des ménages. Jusque là tout le monde affiche mon côté émati parce que tout ça a quelques un mois quand il y a pas mal il y a événement.
jusque-là, fiche exacte, publicité, examen qui or, événement préparé, événement comme mille. Publicité, ils ont calé, publicité, examen qui dit à quoi? nakosoma na makolo protege bato na bango bituka bamoto nzambe ezala nzambe na biso mosika na biso accident kufa mosika na biso malade nzambe ambola mpe etonga ya jésus miracle songola sala elingi likakokamwa ete mokosi na mosusu kozonga na ndako atikaki problème songola akuta solution akuta guérison akuta restauration c'est là au nom de jésus. Que ton nom soit glorifié dans ta dynamique. Nene to banalo, to kobamalo, papa qui est dans le coma, to célébrer la soeur de la gloire et le nom de Jésus. Merci Seigneur, la nuit se trouve ici parole, Mike comme la puissance, que tu as volé les âmes dans le nom de Jésus, que tu bonnes et que tu le dis. Amen. Amen. Vous qui êtes moi, et moi,